boye na biso ezali tout simplement parce que l'État il y a la biso Israël aya enseigner ye parce que azali parmi bato ya mingi ya koloba ye kozala kaka te ye nde moto akungi te soki totali na makoki oyo ya l'État azali mpe na attitude ya koconsuivre moto oyo azali kosala bapepa ye mpe azalaki victime bakungi ye kaka mais tomonaki awa na kati ya bafoto bavideo elongi na yo eske oyebi makambo nayebi ya donc ya ye nyonso yango wana donc ye mpe na kibobo pisto na ye akoki kofunda bato te donc ya kosala mpona mboka mpona ekolo mpona l'État mpona koakompagne po tozala na sécurité pepe sociale ndenge tozala esalemi yango ezomonaki biso. Merci. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, Maman B52. Je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. C'est pourquoi je nous dis à chaque moment et que si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez et n'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que nous postons quelque chose. Voilà, sur cette affaire de Marianne Toumba, la tiktokeuse et de messieurs Israël Mutombo alias Papa Sango. Là, vous avez écouté, vous avez vu les avocats de Papa Sango, messieurs Israël Mutombo. Ils sont venus répondre à l'invitation au parquet parce que nous avons entendu c'est que le monsieur, l'avocat a dit, il a dit que M. Israël Mutombo n'est pas l'auteur, il y a arrestation, il y a Marianne Toumba. Donc, avec tous les ont dit, tout ce que les gens disaient, avec les insultes qu'on a insulté M. Israël Mutombo. Mais aujourd'hui, nous avons entendu, les gens pensaient que le rôle à M. Israël Mutombo, il était parti en Europe, il ne va pas répondre à l'invitation. Mais Tomonie Yewana aeko répondre na invitation. En tout cas, à ce que je sache, le chrétien de message Bamemarabatou na justice sauf des cas parcellaires, hein. Fier de vous, Papa Sango, en tout cas, na sepeli makasi po na sagesse na yo. Le problème du Congo, c'est avoir Kinshasa comme capitale. Hein? Si Marianne Toumba avait répondu ainsi, dès la première invitation qu'on lui avait envoyée, elle aurait pu échapper à l'humiliation. Hein? Elle aurait pu échapper, la grande famille. Toyaka kolobaran makam na sentimate. Toyaka penza kolobaran makam na sentimate. En tout cas, moi, je suis soulagée de savoir que Papa Sango n'est pas derrière cette interpellation à Marianne Toumba. Parce que Papa Oazo Fingam. Papa Oazo Fingama. Donc, Nambo Kanabiso, si on peut dire quelque chose, les deux hommes sérieux qui nous restent dans ces pays, Nambo Kanabiso à Congo, c'est le ministre Constant Moutamba et les journalistes Israël Mutombo. Là, c'est selon moi la famille, n'a imposé dans la bibliothèque, selon Ande Normone la Makam. Parce que, Bazaba, tout le monde est sérieux, quand ils baillent na likam na bango, ba ok, nango bongo. Ba ok, nango bongo, et puis, ok, on a droiture. C'est ça. La famille, ce qui m'étonne, c'est quand certaines personnes n'aiment pas ceux qui réussissent dans la vie. Vous devez faire très attention. Car ton élévation est un sujet de combat. Bande konanga ba tiktokeuse, ba youtubeuse, ma finga est comme ma biso nulle part. Ma finga est comme ma biso nulle part. Nous devons savoir une chose, que un grand n'est pas un petit. Un grand n'est pas un petit. Donc, c'est un peu ça. Donc, Makambo yo, la famille, naloba ki na yana informé, bisotong na moni, batindelinga vidéo oyo, nalobi, non, faut na informé, balandi. Y a B52 la mignonne officielle, zappe na besoin à cause de la informer. Maintenant, la question que moi je me pose. Donc, si c'est pas M. Israël Mutombo, donc c'est le pasteur Walesa qui a accusé Marianne Toumba. Donc, toyebite.
Toyebi que Maria a des raya qui a fingi tozo considéré comme mal poli, elle doit savoir respecter les papas des gens, tout et tout. Mais jusque là, toyebi te mutunini oyo afundiye. En tout cas, bravo pour monsieur Israël Mutombo. Déjà toyoki, tozo zela siko toyeba nani oyo afundaki. Tozela toyeba nani oyo afundaki parce que ce qui semble, c'est comme s'il y a trop de tralala dans notre pays. Les gens utilisent leur notoriété pour nuire et donc baso ko utiliser ki bokondi na bango pour ko nuire ba biso bato toza batu pamba batu simple bato toza appui. OK? Voilà. Donc, la grande famille de B52, la mignonne officielle, toye la kibiso moi élément oyoyo, to meka kolanda yango biso nyonso tout, toye bake, monsieur Israël Mutombo, tabou bazo finga les chèvres de monsieur Séguin, il ne pas à la base, il y a arrestation ya Maria Ntumba yewana azana parquet akiko répondre na invitation na ye parce que makambu na kati ya ba makambango kombo na ezalaki na kati, donc il fallait apparaître na court kuna na tribunal po ba meka ko solo la yango wana to na elibiso to meka ko landa yango lisusu. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens et ça la biso plaisir ya makasi. Nzamba pambola biso tozela toyeba nani oya funda ki Maria. Donc na maknde na omone la li réseau kende boye lelo to lobi Maria ozane de ya libanda pour ceux qui Israël Mutomba fundité. Je ne pense pas aussi que pasteur wale sa fundaki. Donc tozela toyoka ya on a bise bino filmo toyebi on ndenge bandeli toyebi on peut ndenge suki. Donc lelo lundi bien lobby déjà. Au plus tard mercredi, Maria Tumba Aozane de Alibanda, donc ba commissaire division Maria Tumba star, le quoi ba Kofi Olomide, le quoi ba Fali Poupa, le quoi ba Ferregola, le quoi ba héritier Watanabe, donc ba commissaire pena Maria Tumba star. Voilà. Tout cas que maman Esther Ngala Saloba Kianga Lobi que après sortie à Maria, élévation. Donc, la grande famille de B52, suivons tous ensemble et on se retrouve à la prochaine. Je vous aime. Bisous, bye. Madame Maria Ntumba, de l'eau boye, il a besoin d'aller tout simplement parce que l'État. Il y a la besoin Israël Mutombo, aya ko enseigner parce que azali parti babuti ya mingi ya kolobai kozala kaka ye nde mutu akungite soki totali na makoki oyo ya l'État azali mpe na attitude ya kopoursuivre mutu oyo azali kosala bapepa ye mpe azalaki victime batuni ye kaka mais tomonaki awa na kati ya bafoto bavideo elongi na yo eske oyebi makambo ayebi ya donc yaye nyonso yango wana donc ye mpe na kibobo pisto na ye akoki kofunda bato te donc ya kosala mpona mboka mpona ekolo mpona l'État mpona koakompagne po tozala na sécurité pepe sociale ndenge tozala esalemi yango ezalaki biso. Merci. Oh, la mignonne. Botika la besa la mignonne bongolia mo zero. Lo bezala ki na 10 yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa pozongisa nga bebe na nguluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.